Mbote bandeko na ngai ya Facebook nazana esengo kozala tongo lelo longo na bino lelo tokolobela 2 Corinthiens 12 verset 9 elobi kaka ke ngolu na Nzambe nde tozana ngo bosenga ngolu na ye nde nyonso mpona biso bandeko ya solo kolamuka na tongo kolala kotambola kokende bisika tokendeke pe kozonga ezala kaka na ngolu ya Nzambe ebele balamukaki te lelo lobi bana bazalaki na esika ya matanga ndenge na bango moko akufaki na accident ya motuka akufi na âge à 18 ans mwana mobali elenge azaki vraiment na ba projet belé pour na bomoi na ye mais esuki ndenge esuki biso bao toza na bomoi lelo ezali ngolu ya Nzambe yango wana tango tozolamuka tango tozala ba programme na biso tozala ba projet toyebaka ezali na makasi na biso te ezali na ngolu na ye moko Yesu Masiya ye nde azopesa biso makasi wana azopesa biso ngolu wana alors tango tolamuki toyebi ke ezali ngolu ya Nzambe tosala makambo na ndenge ya mokili te toyeba ete lobi eza ya solo ba promesse ya Nzambe eza mpona biso bilakani eza mpona biso mais toyeba pe ete ke oyo akoleka ya motu ya koleka ezali nsima na kufa tokokende wapi bandeko ezali important donc nasepeli kozala na bino na tongo lelo mpo Nzambe asalinga ngolu wana mpe na kosengaka toujours ngolu wana ezali koona ngai mpe liboto na ngai mpe bino baoyo bozokolanda ngai na kombo na Yesu Masiya tomonani boye zusu tongo lobi na tongo Nzambe yabana kopambola bino kobatela bino mpe ngolu na ye ezala toujours likolo na bino. Merci beaucoup.